Parce que Chilombo, le président Chilombo, avec beaucoup de respect que je le dois, Azana Mouana Ola Botami. Donc il faut faire ça le temps. Ceux qui ont pressé le président Chilombo et comme qui nous fait Mamadou. Et comme qui nous dit, il y a même eu le jeu de combattant dans le sein de la président Chilombo Kati. Gouvernement est composé. Tonyini na biso na makambo petro oba ruberwa oba rwakarwakarukwa oba rwakandarwakwa tonyini ya mote procureur kosuwa magana kichatana président Félix Tshisekedi na mango nyeko bambassadeur mususu oyo bambassadeur mususu congolais oyo bazali bafrique du sud wana bazali bakongolais bambiso bakongolais bamontane ambassadeur ya lobake toza na moto alobelaka biso te. C'est pareil. Là, le jeu de combattant devait réclamer toujours 3 à ma congolais. Le nom de Kéchu a commis de l'eau. Le Kéchu a zali mutu oro, Katumbi, Mwezi Katumbi, assembly ordinateur, assembly micro, assembly instrument, a tout à fait 2000 euros par mois pour affinir à président Chilombo. La session de corrompu. Mike Mukebai. Daniel Chafou, ce sont des oiseaux du même plumage. Donc, par exemple, tout le monde va le rendre ici. Donc, dès la Zaliwana, Osola Mahamba site, ce total Mahamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonja bas, il y a 001. Blague télé loi sur le biso Mahamba. Victoria Télévision. Victoria TV et yana ba mopepa siga yana ba mamnaona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria Télévision. Eh bien, nous sommes là parce que ceux qui s'occupent de la politique et qui s'occupent de yo, yango lolo n'a pensé que non, tout me capé que ça la émission, ba benga l'émission en ligne duplex. Naza ko benga un combattant Roger Kosama à partir ya France. Tout me kako sola naye apto partager ne ba idée par rapport à alternance oyo, par rapport à pouvoir en place, par rapport à Mike Mukebai, par rapport à Makambu Ebele, tout comme capé ko sala yango. Alors merci beaucoup à Pia Mbemba oyo azali sima ya caméra et puis à la présentation. Bon, mon idée que ça y est déjà j'ai mis un gros bébé de la presse congolaise. Merci. Na premier sponsor officiel ya Congo Victoria Télévision, JB Koumaluta, le vrai pétrolier na Katia Dallas. Merci beaucoup. Donc le boss, babi boss à sa boss. Voilà, merci beaucoup. Merci na ba fan tout au beaucoup na biso. Vraiment, naza ko benga poto la ngonga to meka ko sola. Na le combattant Roger Kosama naza ko bengaye voilà naza ko bengaye déjà pour que to me camper ko solo la na ye koyeba makamni zo ko lekana na mboka koyeba kuna na poto bango baza ko sala ndenge nini to me camper ko solo na ye. Bonjour Roger Kosama. Bonjour Roger Kosama. Le combattant qui célèbre au combattre na 8 km il y a le président Félix Tshisekedi au hasard pesa ba information au la sous-sol au hasard la musaba komba congolais va fura bango bisu bango na mbela bango na Félix a eu du pouvoir a beaucoup de pouvoir a eu nango les ba congolais ba sepeli ba souri ba congolais ba salaki 2006 ba lelaki 2011 ba lelaki 2019 Félix a dit non Chilombo. Nous avons bien l'ordinateur de l'opposition, on a bien Moïse, on a la libération, à tout pouvoir, que nous avons malheur, ça fait déjà un mois. Merci.
Voilà, Roger que le combattant, yozali combattant kuna na poto, oza ko bunda po na lutte ya mboka na biso. Lelo alternance et salami passation de pouvoir, oyo bino bolinga ki kuna na poto et salami. Yo oza ko mona makambu yango ndenge nini. Parce que ba nungu ezali ko loba que non, est-ce que passation et salami penza on dirait comme si le président sortant azana na bokonzi alongwe na nute yo omoni ndenge nini. Yana lobi la président azalaka moko. Tozana alternance au Togoï de ça la terre batute parce que ce que dit total 18 ans ya bateau au barika kana na na ko sa temps à comme la route 18 ans bateau ba sali exact kao 18 ans na le peuple moni et botu ba kununa na 18 ans na moni ba ujana na 18 ans na moni ba terrasse belé na 18 ans na moni ba congolais ba comme de la masanga na 18 ans de moni ba église belé na 18 ans de monde va faire passer na 18 ans de monde va faire prophète ce que vous savez alternance c'est ça la nini ya nini yango parce que votre la de Congo ezali mboka oyo babi Congo eza planète na kati ya planète Congo eza planète na kati ya planète eza na richesse ebele le Congo pour informer bindelo c'est le pays le plus riche au monde donc il faut voir Shanghai soit les amis oyo dans la diplôme dans la doctorat ils vivent ni autonomie même la vélo à la tonga alors que ce que tu bien dans le monde colton matière minéraux besoin d'avoir ça ba portable ba télévision plasma ba fusée ba avion ba kamnanga ndenge ordinateur mais comment les autres produisent 70% alors que même usine ya montage ya portable na Congo zate tu peux sangali donc tu peux alternance entre ça par rapport à quoi batu balobi que non alternance au batu balingaki yango mais balobi c'est comme si le président sortant Joseph Kabila azaka na bokondi parce que bazo komona ndenge nini ye moto oya kei alors ko vanisa batu pour que baluka ko former gouvernement est-ce que c'est normal le Roger Kosama le combattant le plus sévère de la vérité balobi tomenga moto na moto nyama na komona ye mais c'est Hippolyte Kanambe alias Kabila na tanga komona ye bongo komone yango wana na ofinga ete na lobi kombo na ye kasite na lobi bien ya papa na ye kombo ya papa na ye abota ye Christophe Kanambe kombo ya mama na ye abota ye Marceline Kanambe eza ingile te ezaka bosolo la vérité parce que na yebi ke Mose Kabila papa ya Aimé Kabila oyo bakoma tomoni bana ya Kabila oyo baza na baexil par-ci par-là tozomona bango na bareseau sociaux bazolela yango nalobi boye ngai natikala komona élection normale te na 2006 natikala komona élection normale te na 2011 ozomona donc ça veut dire que alternance so bakosala yango par rapport à quoi po balobi okoki kozwa lumière na ténèbre te osangisa yango eza impossible Félix Tshisekedi nabengaka ye balobi nanga lobele remodo badirijaka mboka na intelligence te on dirige un pays par la sagesse voilà la sagesse est le commencement de l'intelligence voilà donc Félix Tshilombo le président je salue en passant c'est l'homme le plus sage de la République démocratique du Congo. Wana yo mto yako confirmer yango les combattants. Na confirmer Mino c'est l'homme le plus sage de la République démocratique du Congo de la 21e siècle. Pouvoir. Sikoyo la lobi ya soki balobi na sangisa à 32 ans Mobutu 18 ans, il y a Hippolyte Kanambe, ce que dit, il y a Mose Kabila, ce que dit Sangisango, et c'est le coup là, 52 ans. 52 ans, et puis si Congo est le connu, et puis ça Congo est le connu. Mais le Félix Tshilombo, on a besoin le sage de la République démocratique du Congo, makambo nazoloba héritier motuli ayebi peti nanga eloko ayebi mutu oyo ayeli bino pouvoir na ndenge wana
na un mois bosala impression par rapport à quoi mpona oti kokomba likambo moko namoni mokebai aza kolobela likambo ya patrimoine comme quoi que non Félix il fallait apresente bandako na ye bavoiture na ye esikoyo nga tuna ye question estce Hippolyte Kanambe na 2006 apresentaki bapatrimoine na ye na 2011 apresentaki bapatrimoine na ye Maréchal Mobutu apresentaki bapatrimoine na ye bakano na ye bandako na ye Kasavubu mpe apresentaki yango mais Félix Tshilombo akozala cible ya bato te ma sœur akozala cible ya bato te madame journaliste nazoloba ngo à cœur ouvert nazoloba ngo état ke congolais misu ya Félix Tshilombo nazobenga moto moko te parce que naza congolais 100%. Même si navandi na France ata navandi 100 ans na France quand Congo il est malade je suis affecté kambo nazoloba Roger Malila ayebi ndeko nanga moko aza na États-Unis ayebi makambo oyo donc nde tozali wana tozali tolingi mboka na biso ezala kimia congolais acirculé libre. Voilà le grand combattant. Le grand combattant. Mais ndenge balobe ki non mokonzi Félix Tshisekedi asengaki batikela ye 100 jours. Siko ti siko 100 jours on komi na noté ou bien to ko bana ko konta ngota ngo gouvernement ko za déjà en place. Est-ce que moi na yo a retombe na 1 mois, a retombe na 1 mois? Non, on a posé des questions. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Balobi, moi, je suis un beau ami. Azome la couche, abandi ko nguluma, abandi ko telema, abandi ko lobada. Premier mot ya moi la da. Après, akomi ko benga maman. Après, akomi ko benga papa. Donc, on dit de précipiter le président Tshilombo. Tango combien parce que mikolo pe bandi koleka déjà un mois na quelques jours oh ya sali maman auti ko na yo na lobi na yo boy soki bokani ozi tendeza ya maréchal Mobutu ozi 18 ya Hippolyte Kanambe Alex Kabila ozi Mose Kabila Sani Siamo et sali combien et sali 50 combien parce que Tshilombo, président Tshilombo, avec beaucoup de respect que je le dois, Azana Mouana Oya Botami. Donc il faut faire ça le temps. Sauf qui, comme il faut presser, président Tshilombo, et comme il faut monter Mamadou. Et comme il faut comment je le combattant, tel que je suis là, un grand combattant, un de monsieur président Félix Tshilombo, je ne peux pas me permettre je peux pas le faire parce que c'est un papa. Okofinga ye ndenge nini yende mutu baza koloba ke yende baponaki pena na maponami okofinga ye pona nini nalobi bien nakoki kofinga te ndenge nazomona bato mosusu eza normal ngai mpona ngai soki lelo nakosepela namona Marcel Fayulu pembeni ya Tshilombo président nakosepela namona bien Honoré Mbanda parce que Honoré Mbanda aza na expérience politique ya koleka même président na Félix Tshilombo kamonene epa na ye donc ça veut dire soki bato wana bazali pembeni ya Félix Tshilombo président motema ya mama Karine Nyakero je crois que Congo tokofungwama makambo ebele ekofungwama ebongo otangi kaka nkombo ya omona Martin Fayulu pembeni ebongo Moïse Katumbi otangi nkombo na ye te mpo ye mpe totali na baémission alobi azali andimi bokonzi ya Félix Tshisekedi Tshilombo ki présidence na ye andimi yango balobi il faut jamais appeler ça chien il faut jamais appeler ça chien oh ya solo nazali zaïrois congolais papa na moi azali 100% congolais zaïrois na mama na ngai mais sikoyo Moïse Katumbi papa
na ye aza juif azomona aza métis aza mwana mondele mama na ye aza zambien bon comment expliquer ye akende koreconnaître président Chilombo parce que soki azalaka vrai congolais 100% nalobi soki à partir ya genève alinga azala nsima ya blitz tobomba biloko wana tobomba biloko wana oyo tozomona bamoesika moesika tumbe nangi na rappele eloko papa na ye aza juif mama na ye aza zambienne grand frère na ye katoto mama na ye azali 50% congolaise papa na bango nde aza juif grand frère na ye katoto ye mutu abimisa vérité le preuve ane est-ce que katoto aza libanda katoto aza na lubumbashi azosirkule libre tomona katoto bakangi te tomona te nalingaki moïse katumbi nde bango moïse katumbi otonga société nini moko ya monene na afrique du sud oyo ezoproduire banino bamaïs basoja mais moïse katumbi alingaka bakongole etele na société wana te sikokoyebisanga alingaka bakongole basala société na kote wana te moïse katumbi azotraite batinois ke baza bavole mais c'est le combattant makambo ozoloba oza na bapreuve nango naza na bapreuve nango soki nakosi nakokosa te nakoleba nimporte quoi te pour te dire omoni tani Francis Kalombo esali apasa aza moto alamuka maintenant azali ngai roger le combattant naza congolais naza zaïrois naza membre ya université mais nazali misu ya Félix Tshilombo voilà différence yango wana ngai nasololi na Francis Kalombo mpo liboso boyebi ya politike oyo ezaka te mpona kofingana tofingana mbala ebele na Francis Kalombo bozwa solution te esalaki jour moko boye abelinga en tout cas nazoi courage na yamba et quand même moindre des choses il faudra l'accélérer la politesse au président Tshilombo Faci apesaki nga nayambi alors roger le combattant bio et tout ça et tout oto omoni nde toswanaka banini nasi mais pourquoi vous avez numéro na ngai abi ke oza tese nabi ok nabi ke yo est-ce que oza congolais ya solo naza congolais mais pourquoi olanda moïse katumbi abandi koyeba alobi mais explication na ye ezalaki clair te oyo natuni Francis Kalombo mwasi ya moïse katumbi aza na televizio nini ayebisi ngai wana Francis Kalombo nde ayebisinga mwasi ya moïse katumbi kombo na ye Karine Katumbi aza 100% burundese mpo boyebisanga bongo eza mabe kobala ekolo mosusu eza shwa ya moto te oyo kopekisa moto apona ekolo oyo alingi abala nalobi ya mama journaliste oui okoki kobala ekolo eza na bekolo mosusu batumi biso bakota oyo bazokisi biso eza eza lokola otie na lipoza soki obali eza lokola noki okati na kingo mais soki obali yango algérie ederange na ngani soki obali yango meme centrafricaine ederange nga te eza na bato basali biso mabe yango aine omoni aine omoni motu ayo na ndako na yo abomi papa na yo abomi mama na yo aviole balebi na yo ese yozona motu wana jamais na olinga ye te aza mobomi yango ngai roger le combattant nazosenga na preve na ngai président Tshilombo Faci gouvernement oyo kokompose tolingi na biso na makambo peto oyo baruberwa oyo barwakarwaka rukwa oyo barwakaberwakwa me tolingi yango te wana ozosenga mpo na gouvernement oyo bakotia ya sika mpo na gouvernement ya sika tolingi na kosepelation namoni mpena Tshilombo général Tshilombo le chef d'état-major akosepela mpena namoni mpena Frank Dongo azali banda
Voilà, merci beaucoup. Oui, voilà, on a besoin d'expression de la liberté, mais tout à la libre. Mais ce qu'on dit, boza kuna boye, bino na bino ndie balobi bino ba combattant bokomi divisé bo kabwani kuna, ba msuba ke ngambo ya lamuka, msuba ke ngambo ya président Félix Tshisekedi. Ya lokola ndeko boketu ayambo. Adosa la ba émission na kombo ya Félix président na biso ko finga ye, etaka yo pose ali Roger les combattants, oza ko lutter pour la lutte na biso, okoloba nini ku pour na makambo o etali boketu ninga za ko finga président Félix Tshisekedi. Voilà. Mais makambo zo koloba o nyoso tu oyo makambo to to koloba oyo ba preuve nango ezali ya ba 2 millions wana to lobi wana ba pesa ki boketu pour ka finga ka président. Ozali politicien te mais oza koloba makambo ya politique. Tena koloba. Est-ce que c'est normal que nous avons une chaîne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que nous avons tout passé à Kinshasa? Est-ce que c'est normal que nous avons pas église révélée? Il y a un reçu dans la présidence Félix, il faut attendre la bouche de l'église Ouana. Il faut attendre la terrasse Ouana. Et c'est normal que quand on a Kinshasa, est-ce que c'est normal? Vu la Kinshasa la belle route de Bagi, et comme Kinshasa la poubelle. Vraiment, un bout de mer, André Kimbuta a créé un concert à Jaïko, la carence militaire, à côté de la piste à Zagomba. Mais bon,
Mais c'est les combattants. Et bon, ceux qui ont mon continent, qui ont sepelé, qui ont binaté, nous allons un peu à bango za kanaba stress, ceux qui ont binindé les cambo. Et ça m'a bien ngwana. Voilà donc binotu oyo bozako tala biso na monde entier. C'est l'élément pour na ko talisa que mboka na biso oyo toza ko bekolobela parce que ceux qui s'occupent na politique te politique et ko s'occuper na yo quand les alaks sur l'émission na balabala boye ba bureau de ba telemi yango na loba ki émission oya duplex na ko sala yango na quantité que na batama o place moko be na bomba mité na baki na osala ngo pena na balabala bata moto baza koleka mituka baza koleka batu baza kotambola batu baza kozala wana pour la kotel c'est que non na gouvernement ya président Félix Tshilombo toza à l'aise makamsu ezaki biso mwa kokoso mwa pasi ekomi kosila malembe ba dirigeant mususu oyo président Kabila pesaki bango bokonzi basalaki yango malamu te ba déranger ki biso surtout biso presse tozaki vraiment liberté ya kosala musala bokomona pia mbemba kozwa bato moto nde baza koleka naza na balabala naza vraiment na balabala babi place o na osala vraiment musala merci na bato tout oyo bozotala biso de partout wana ezalaki Roger les combattants na yebike akozongela biso soki moyen ezali pour dato sala un peu analyse président Félix Tshilombo akoti na bokonzi asengaki biso 100 jours mais asali kaka un mois na ndambu bato bakomi kolela Roger le combattant lobi ebongo moto oyo asalaki 18 ans est-ce que abongisaki ba école ezalaki ba église tomoni ba église ebele tomoni ba ujala tomoni makambo mabe na 18 ans ebongo kaka na mois un mois kaka boye to bana ko juger déjà to pesa ye temps elle quoi mona botami sika il faut angoloma il faut abana biso ko benga mama ndenge le combattant à lobby il faut abana biso ko sala ba réaction ebele to pesa ye na no temps 100 jours ezali la mikolo mingi te to pesa ye na no temps to moni lokola azongeli biso mais to comme ko shooter pour na émission na biso to comme vraiment na suka akolobaka loko moko ya mukie vraiment pour que to meka un peu ko sisa na émission oyo akolobaka soka loko moko ya mukie makasi pour que to meka pe ko sola na ye. Voilà les combattants et katanaki to komi ko chuter na émission na biso sikoyo pona kaya Mike Mukebai oyo lelo yo azalaki ko soutenir Moïse Katumbi à Longwe parce que asepeli te na maloba ya Moïse nenga lobi ke andimi bokonzi ya président Tshisekedi pe alinga sanga na pona kimia na Congo okobali pona Mike Mukebai. Ce sont des oiseaux du même plumage. Donc, par exemple, tout le monde est ici. Donc, les Azaliwana, même nous, Yolanda. Après, tu nous là. Ma fille a voté Lingana. La mère a voté Lingana. Alors, tu m'as vité. Avec le mieux comme Kati Moutou, a voté Lingana. Mais on va y avoir encore un pas Pamba. C'est quoi, mais c'est le corps? Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger Kosama. To comme vraiment na suka. Oh, futur gouverneur ozu ba fuite yango wapi? Ba fuite ozu yango wapi? Sikoyo bato bazoka babi fufu ekokita mukolo nini baloso kolia parce que babi awa fufu za ya komata masango za ya komata sikoyo Roger les combattants kuna yo moni ndenge nini yo mto obike non osola ka pena na président Félix Tshisekedi Tshilombo akoma kamona tout oyo bato banaye kolinga ebonga na Congo. Mama na yo bana yo moko ba maladie bana
faut babongisa salaire na bango. Bapolicier bafuta bango $50, il faut babongisa salaire na bango. Mais vraiment le président bini abini na limite avec les négociations, avec les négocier dans Bakabu, avec les négocier parce que l'autre il faut quota, on a deux il faut quota, on pousse les poulets, on a quand même donné des présidents, président alors que nous négocier pour Babylone pour vous lire un quota. Et pour là, avant de faire la nuance, le monde a battu, on a mis Chinois. Moi, a voulu de changer le face. Voilà, le Roger Kosama, tu comme vraiment na souka. Merci Nandeng Ondima qui interview na biso ya duplex kobenga yo en direct de France. Place Oyo au Vandaka, mais au disposé pena ton pour le bapo za na souci. Ya Congo, liloba ya souka pour na émission ya lelo ezali ni poto comme vraiment na souka. Maman émission na yo Oyo. Si tu n'as pas la peste à Chilombo. Ya solo et comme Chilombo. Ah, Ingeta, merci beaucoup. Roger Kosama, les combattants. On est là qui Roger Kosama, les combattants depuis la France à intervenir. Question autour n'a posé. Yé à répondre à propos tenu et donc engagé toujours invité na ndenga bina koloba ngalo baka mingi ceux qui s'occuper na politique et qui s'occuper na yo et le qu'on a CP na nka kabiso comme na moi to comme moi libre na za na balabala na zo sala musala na balabala bata moto bata mituka batu bazoleka ya ndenge na ndenge debi identité na bango te mais mutu moko ta tuninga mukanda na mama osa musala na balabala wapi mukanda wapi boye na kaleza ki bongo poto sala musala ki na pasi un peu dérangé mais le tout ça me la pété nando sala na mboka langa Congo nazo ko sepela nazo sala musala yango to lobi kaka ba suite ya makambu ya politique bon na ko zwango na Congo Victoria télévision donc na kota makambu te ya politique mais na mona koti yango na koti yango makolo so mi balé na koti politique po vie na nga Roger Kosama bi Jemima Kota ba diaspora tu ya poto ba lobi Jemima Kota ya davant Toulouse de Bruxelles a lobi Jemima Kota makambo et ko simba ya dadi mabibi na Paris wana eva l'amour à cause na France ba tenir surtout oyo bolinga ya boza toujours wana Jemima ibe les gros bébés de la presse toujours Musala Piyambemba, merci beaucoup pour la assistance pour na Musala Kitoko et na premier sponsor, il y a site Oyo Congo Victoria Télévision, JB Kumaluta, le pétrolier Nakata Dallas. Merci beaucoup. Tokutani Mbalasima, na émission na bino kaka Oyo ya tolobela bayi politique. Voilà tokutani Mbalasima, mbote mingi na bino. Osola mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas, il y a 001. Blague télé loi sur le biso marambia. Victoria Télévision. Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen.